Bonsoir, bonjour na peuple congolais. To sali mikolebele to sololite, mikolebele to kutanite. Mais lelo na eko ebisa ba imboka ete congolais o abengami azali patriote, c'est-à-dire celui qui aime sa patrie, o alingi mboka na ye, mabele ya Congo, zala ya kosepela. Pona nini na lobio zala ya kosepela po diplomatie ya président Félix Antoine Tshisekedi efuti. Ndenge bozali komona na bitanda mukena bandako na bino ndeko na ngai accord militaire ya Russie na RDC epesi kipelekese na M23 epesi kipelekese na Paul Kagame na Joseph Kabila na Soriano Mado Katumbi bazali susu na kimiate. Même bateau batinda kabango ba occidentaux faut que le utanga ba kombo na bango États-Unis, France, Angleterre, Allemagne bazali susu na kimiate. Tant balobi accord militaire yoza civil lokolanga. Tant on comprendre que accord militaire et nikolobanini. Oyoka na français accord militaire. Mais ngana lobi na yebi pourquoi na sala na demiap. Ezali mosala oyo na yekola pe na sala na demiap. Et ali service ya renseignement militaire. Mais bazoka ba civil ba bengi bango ba persi. Na yebi tina nini accord militaire. Mais na kolimbola awate. Pour les Américains, bazar kobanga. Ba Russe, ba koti masolo. Este wana ndeko na ngai makambo eza ya kobongwana. Mena kokota na ba détail te. Pona landaki ministre ya media makambo alobaki na jui bonne note na sali banalise na comprendre eloko nini ministre ya media lingai koloba na accord wana. Mais na kokota na ngona ba détail te. Mais peuple congolais ya mutuya président Félix Antoine Tshisekedi azwa ki pouvoir na minduki te. La preuve deuxième mandat na etane ba peuple biso peuple to voter ye. Papa Etienne Tshisekedi aboya ko simba minduki pona kozwa pouvoir. Bitumbo ozomona wana naza mosakoli. Ndenge nazomone la makambo ezokende. Batona bako bima bango moko. Banani. Bateau ba échoué pendant 30 ans. 94 à 2024, 30 ans, Paul Kagame a koki ko katamboka na biso biteni te. Congolais zala ya kosepela. Linga mboka, linga mokonza mboka. Président Félix Antoine Tshisekedi. Bondela kapona ye, bondela kapepona mboka. Notre terre, notre nation ezali sacrée. Okoki kotika mboka na yo te, ozwa téléphone na yo, caméra na yo, pona koloba bosoto. Surtout ba Congolais oyo bazali koloba tikino lelo. Pona tina na Joseph Kabila mobomi. Bandeko, soki bobongoli mitema te, place na bino ezali lifelo. Place na bino ezali felo. Ne pas aimer ton pays, c'est un péché. Parler du mal du président que le Seigneur a choisi, c'est un péché. Lisumu ezali koboya kosala mukano na nzambe. C'est ça le péché. Ko désobéir na posa na nzambe, c'est un péché. Lelo yo président Félix asali. Président Mobutu asali misala monani. Président Kasavubu asali misala monani. Joseph Kabila asali musala te. Yaza moloki, yaza mobomi. Mais oyo président Félix asali bande konangai. Tous à la reconnaissance en moutaza na bomoy.
il nous a parlé de notre premier mandat à déboulonner. Oui, à déboulonner président Joseph Kabila. Tout le monde a dit yango. La répétition est pédagogique. A sali était comme majoritaire na parlement. Oh, il est plus grave à déboulonner Paul Kagame. Paul Kagame a bané ko beta tolo. Paul Kagame a bané ko teka kolta na biso. Paul Kagame a bané ko teka or na biso. Lelo a kokali susute. Pour la dini, président le bi niet. Nalandi président na Belgique tant akendaki na bi longonia mwana mobala zalaka boy. Aza elombe. A bengi Paul Kagame dictateur. Puis à lobby il faut Belgique à punir, à sanctionner. Mais bakosala yango te po bango baza sima. Mais Nzambe aza elongo na biso. Yango na koyebisa Paul Kagame. Na kolobe na lingala na français te. Kwa neza langue ya biso te. Oyo nyonso chake like na mutu asuka kamabe. Mwa chake like na Nzambe azwaka litomba na ye. Peuple congolais nazana mingi ya kolobate. Accord militaire. RDC. Russie. Lifuta na yango bokomona yango. Sambelaka pona président Félix. Sambelaka pona mboka Congo. Na premier mandat na yesoka guerre ezalaka te, M23 ezalaka te, mais le Congo ngozala ndenge ezalelo te. Mais a travaillé 2 ans, misale monani. Na 5 ans etikali, boko mona oyo président akosala peto kokumisa Nzambe. Na opesa exemple moko moke. Na football, Roi Pelé azalaka ye moko. Ba joueur ba beta na ba après Roi Pelé bazaki belé. Balongoli Maradona bakotisi na niveau na rang moko na classe moko na eteni moko na Roi Pelé. Messi ba uti ko gagner abazui Messi babakisi. C'est comme la politique ya mboka na biso Congo. Congolais yo kanga malamu. Tozana Simon Kimbangu Fumu Kimbangu mutako kolobate oya sali akufi pona Congo. Patrice Emery Lumumba akufi pona Congo. Lelo tozana 3e personne net Messi à kota plesa na rama Maradona na bapele c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oya zo sala na langage ya bomoto ezaliwa. Mais il y a kukufa te. Nzamba sana ye. Poasa ni mopona mina Nzambe na politique. Nzamba pona kabatu. Congolais linga mboka. Ngala lobela kabatu te, na lobela kamabele, pe na lobela ka institution président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Mais mingi bazana zamawa. Boliko lobela batu. Bobosani ke eloko munene Congolais nyonso azali nango ezali este ekangolama to récupérer ba territoire oyo monguna botoli mais pe to récupérer yango bazui ki pele kese balingi siko bazo bunda Kagame, Paul Kagame, Joseph Kabila ainsi que Katumbi pour bazo gouvernorat ya province ville Kinshasa bakozwate bazo bunda pour bazo ba place na Sénat bakozwaka te bazo bunda pour na Katanga ba gouverneur ezala kaka ya Joseph Kabila, Paul Kagame, na Katumbi eko simbaka te. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema eko simbaka te. Et si bo échoué na élection, boko misi ko kitela ba gouvernorat, boko tikala ko réussir te. Congolais linga mboka. Nazaki na mingi ya kolobate Congolais linga mboka. Linga institution. Président Félix Antoine Tshisekedi. Nzamba salaka na nzela mutu. A utilisaki Moïse pour akangola bana Israël en Égypte. Lelo a utilisé Félix Antoine Tshisekedi. Na mindu kite. Na diplomatie ya président Félix Antoine Tshisekedi. E simbi ndekonanga. Botika be mission ya pamba. Botika koluka kababez. Oeza tango ya babez. Tala âge na yo. Obanda combat na 2011. Mingi bobanda na 2011. Ngana bayi na 2003. Avec mon père spirituel Koutinos Fernando na Kinshasa. Sauve le Congo.
mais bozala ki na diaspora surtout ba combattant lokuta na lokuta ko bambela ka batu makambo bokomi na Kinshasa olie ya kolobela ka président Félix na misala na ye bokomo kolobela batu mususu mais individu je veux pas daningi ba ko pesa ba exemple te to le kana ba polémique oya lobi bo el makambo n'est pas dans ces cas mais loko ya mutuya bokomo na résultat na yango ndenge na huti koloba na bino lelo accord militaire ya RDC na riche et si makambo Kleboa na ba américain Kleboa na ba français na ba allemand na ba anglais soki boyoki sango ba polonais batindi bibundeli na bango na mboka oyo Rwanda eza ba polonais te eza ndi ba allemand ba batami na sima ya Pologne pourquoi tokosola omba la sima longoni na président to ngai mosali na nzambe na bondela ka pona yo ozali pamboli pona mboka Congo ozali pamboli lokola Moïse na tango ya Bible Moïse ndeko ya Miriam Moïse ndeko ya Aaron ayaki azongi na Egypte akangoli mboka yo zalaki na libanda na mboka ozongi pona kokangola Congo nzambe mutapesi yo mission cher président de la République et quand nzambe apesi yo mission ako pouvoir tina suka et président de la République oza message moko pona yo premier mandat obandaki yango pe osukisaki yango na kat na bitumba ndenge na ndenge oyo Congolais muso ayebi te kaka yo moko yebi nzambe ya pesi yo deuxième mandat akobanda na yo na ndenge abandenga bandi no na deuxième mandat akosukisa na deuxième mandat na yebi ke yo bangaka te na yebi ko ze lombe na yebi ko za vaillant héros nzambe aza na yo longo et le nzambe zoloba la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première deuxième mandat oyo ko sala na mboko oyo batu bakokamwa nga nazo mone belé pe naza na yo longo na équipe na nga mabondeli toza na yo longo accord militaire na Russie oh peuple congolais botuna ba technicien d'état-major ba breveté d'état-major ba sodo ba salaki na tanga Mobutu ba ko bisabino accord oyo ya lisuka makambo kipeleke se na ngambo banguna félicitations à président mais armée mokonzi mboka sukola yango bayo nyonso bakota na armée na nzela ba CNDP na ba corps na bango babima ikwe oyebi masolo peuple congolais allait à kosepela lobela ka Congo ko lobela ka individuité IDPS ezawana pour na peuple asa pour na individuité il y a une différence entre un individu aux membres IDPS aux uli kambo ba ke de ko bundela te le peuple d'abord to komina suka to komona na mbala sima merci.